bosenga ngo te poane bosenga ngo te poane so Kabila za mabe Kabila okota le felo mais toi un pasteur ozokota na mambo politique maintenant voilà là où nous sommes ngaka bassin na nzambe oh Marcelo azala occultiste mais c'est sa vie à tout cas Congo encore mikolo na Congo comme kaka je vais sauver des âmes je vais bozwa kate bo 600 en tout cas non Congo penza ki mutema mabe ezaka makasi na place matuma babité radio ndeza to sangana quand même atteint la place mobo to sambela to bondela to sanzambe nzambe pardon épargner loko mais ba voisin ba sepeli ndé bato la ba sambela ba ke ba bengi la police et okanga bato wana o ba sala ba kilt qui vous a dit que ba sala kilt ba sambela pona bien na yopé ndeko Kasongo soki Emmanuel Kasongo ndeko banga nzambe ko okota li felo ngamu na yebisio okota li felo. Je donne la Bible raison place à la Bible. Je vis l'ange de lumière, l'ange de ténèbres c'est déguisant, l'ange de lumière c'est toi. Okota na oli felo. Amo kanda soki ye ba be okanda molimo eza kanda molimo ndesko mati. Papa le molo tava kuva bio eza su terre ko lela te e komi to la te kanda e santu na minute na la ti kanda e santu. Eh oui, bonjour, bonsoir, ça dépend ya Hero Bozui, Libaku ya Kolandanga na banda kunabino. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission. Qu'est-ce qui se passe? Nini Ezoleka. Donc, Nini Ezoleka, aujourd'hui, on va parler des trois type de sujet. On va parler dossier Evelyne Likunda avec Faché Kalombo, l'artiste et comédien. Et on va parler de l'évêque Pascal Mukuna, autrement dit Mofingi, ya président sortant, autrement dit Papa Yabana, ya Aseka, autrement dit tu es habité politicien, pasteur, dont tu vas comprendre Penda sous position n'a été, mais autrement dit président, il y a FC Renaissance où il y a Klebo na supportaka. Et la troisième position, on va parler de ce qui se passe na Kinshasa. En tout cas, laisse-moi remercier mon caméraman, la personne qui est derrière la caméra. Autrement dit, Maïsa Pizombi, Nzambe yaba image, Dieu voit tout. Autrement dit, Moussel Nzambe katina ba image. De ya filma penda atiye sous liboso ye na sima. Mwana oyo azwa formation. Et pourquoi pas na remercier Papa Kambali pour na espace qui toko oyo ba accordé biso au bord de la rivière. Ba biso à tout moment tu as besoin yako passer émission. Sobo c'est pas un espace pour t'en abîmer qui toko parce que couleur, image, ici kanaza, atmosphère, il a tellement que toko. Liboso na ngande na zomo na bwina ebi ke cameraman nga azuango eza mayanjili. Oyo balobi mai oyo ekaboli komini yanjili na komini ya Kisenso. En tout cas, eza mai moko o e pambolama, eza mai moko onzambe apesa bana ya Congo. Ezo faire partie na ba mai ya minene ya ville ya Kinshasa, mai yanjili. Et puis so totali na gauche nanga, bomona ke ba zamba eza vraiment. Pourquoi na lingi kosala place naturelle? Tu sais, RDC eza beni na ba makambo ebele. Mais lelo si je na biso toko banda na liboso eza ya dossier avec Pascal Mukuna. Tika na Pesambote, à mon pasteur, mon papa spirituel, le révérend Doudou Kyonga. Autrement dit, le papa des papas. J'ai pédé à papa, yaba papa. Quelqu'un qui prêche bien, qui parle bien, qui se comporte bien. Il n'est pas comme les autres. Donc, merci Nayo, papa, pasteur Dodo. Pourquoi pas na Pesambote na famille Kyonga Mobimba? Et pourquoi pas na Pesambote na famille Kilombo? Juste une petite rectification. Bah, comme nous sommes au tambo sapo na famille Kilombo, en tout cas, bandeko botika, botika au salaire famille Kilombo, ils a propreté. Ils ont famille où ils ont contenir bateau maïle, ils ont la bateau mokile lingara tombino bolinga bo salaire bango ils ont propreté. Beau garder personnalité, il y a famille à bateau. Pardon na sengibino. Pourquoi pas la pesa mbote à ma maman, hein, autrement dit sponsor officiel. Il y a chaîne au Rose Kilombo, yende muto azo sponsorisé ba émission ba gag ba nini. Comme je vous ai dit, bientôt là bozolanda ba gag na bino, bozolanda ba gag na bino, ils a tellement ébélé to les to banda ko diffusango et na présenté ba esquisse nanga pour na cause ya temps ya mikolo o eleki te présenter bino à ta émission morote. En tout cas na beka HDTV on prépare.
on s'est préparé, on s'est préparé. On préparait des bonnes choses pour tantôt c'est la Binoboza a décidé. Continuez de s'abonner à la chaîne Abinobeka HDTV, vous ne serez jamais déçus. Nasigel Bosotobandi avec Pascal Moukouna. Avec Pascal Moukouna, je ne sais pas, na qualité, il y a pasteur, na qualité, il y a politicien, na qualité, il y a président, il y a club. En tout cas, toko découvrir un gros kaka na makambo ezoleka. Tomoni avec Pascal Moukouna alalaki na prison. Il y a Makala, Alali Boutou Lelo, Alexion na prison Makala. Pourquoi? Parce que Bakizé a violé. Waouh. Bakizé a violé, Bakizé a falsifié, Mikanda ya lupangwa batu, Bakizé moko bodon, Bakizé na mambo belé. Et puis Bakizé na tentative, il y a meurtre, pression, azok la kamona basoro, moi ça bataroboma. Avec Pascal Moukouna, si vous êtes un serviteur de Dieu, ngana sibanda ko sepela na yo, mais anelo moko e baise nga yo tango sele emisha bosolo na politique après ba vidéo na yo. Avec Pascal Moukouna, comment tu peux te permettre ya oleka na TV tango bato bazo akizone loko moko boy. Yesu alobiso ba betio mbata na gauche pesa droite. Tant moni balobino ke yonde mutu sali vidéo neza yo papa même si eza yote ngai ceux qui bo publier nga la vidéo moko ata ezanga te boye ba ke na oleka la TV na biki ezanga na place to lobaka ka vérité dossier je vous promets ici là ka Michel Bakenda so dossier na lelo le mwaki c'est parce qu'aleka ka lobi ke peuple de Dieu bolimbisanga je m'attendais qu'au salango mosala kangote au salaki mutu o commerce ko s'adresser. Papa, si tu es un pasteur, si tu veux être un politicien, tu es là pour sauver des âmes et non pour commencer à finir à TV. Kabila Bomimboko, ce n'est pas un problème. Tant que Satan a zo bomamokile oyo. Est-ce que combien de pasteurs si botel mbolobi que to ko ta dossier na lo la to bisa nzambe que non nzambe to za mpozo Satan azalate. Bo senga de nzambe lokwana. Bo senga ngote poani. Bosenga ngote poil. So Kabila Zamabe, Kabila kota les félo. Mais toi un pasteur, ozo kota na mamba politique. Maintenant voilà là où nous sommes. ACK soba autorité ya ACK pour sauver église ACK. Pour sauver corps du Christ o eza sali na minute o. Avec Pascal Moukouna. So qui l'église ebele ba ko suspendre ba pasteur na bango après avoir publié mitakala ya bana basa batu. Parce que baby que leur pasteur prêche bien, leur pasteur alobara bien, leur pasteur Moussa Naye, il est beau, il chante bien. Papa ACK, bossa la différence. Bossa la différence, pardon. Bossa bo suspendre yé. Attention à bimi prison lelo. Afanda. Asa dîner soute yo le kaliboso bato teya. Akomi dîner yo le kaliboso bato pas finga ka bato misusu. Oh, elle qui? Nazo défendre, nazo loba makambuya. Moukouna en qualité d'un pasteur. Un pasteur, tu peux pas passer pour commencer à offenser des gens. Et zalakate, c'est anormal. En tout cas, bandeko obo benganga bo bisara pardon ko tomboka kate bo tikanga la tomboka quand même. Corps du Christ n'aime déjà sali. Papa naza chrétien. Aujourd'hui devant un musulman, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui devant un boudoudia Congo, qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui devant un mangiste non lobanini. Que non, on défendrait comment? Et vous êtes là pour nous dire que ne jugez point. Et puis, bandeko, oh, bozo musala, yako yaka ko sala ka ben mission ko finga ka peka ka pasteur, na ba pasteur ko sel mabete ndeti na landa bandeko belé. Ah ba bango musala bango, ba koma na ba vie belé la ba YouTube parce que nini musala bango zaka ba finga ka ba sena nzambe. Oh Marcelo Zala occultiste, mais c'est sa vie. Mais c'est sa vie. Intéressant que c'est sa vie na yé, quand ali felo na yote. Nous sommes alors quand ali felo na yote, alors quand ali felo na batu misusu, bato yo quand na bon li felo za yote. Na place on les kofinga yo lo ba mabene kuka masambela. Et puis en réalité de tout bato la ba sala bongo, Hollande la ba vie la bango ote que baza stable té na ba vie. Mais tu veux sauver des âmes. En tout cas, Congo, encore Mikolo na Congo, comme je vais sauver des âmes. Je vais sauver Kate, bo 600. Namboko, bo 600. Bien aimé dans le Seigneur.
tosungana toza suna temps ya ko pika ba blessé à l'été na place to tonga Congo le contrat to détruire Congo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Pour nini ntina niveau oyo. Et ça linga passe makambo zo stambola suna mboka oh mona moi place mort batu ba en tout cas que non Congo penza ki mutema mabe ezaka makasi. Na place matuma balabité radio ndeza to sangana quand même atteint la place mob to sambela ka to bondela to sanzambe nzambe pardon épargner loko mais ba voisin ba sepeli dende bato la ba sambela ba ke ba bengi la police et okanga batuana o ba sala ba kilt qui vous a dit que ba sala kilt ba sambela pona bien na yopé bandeko bozonga la nzela nzambe bozonga la nzela nzambe. Non, on a un dossier avec Pascal Mukuna moi Sima Mouké. Si on a fait ça, Chika Mike Moukadi, Mbote, balobi avec initiative na yo ya dynamique, il y a ba propriétaire, il y a ba chaîne, il y a YouTube. Di proci. Babi Chika Mike Moukadi, voilà ba tout au tia ma boko. Voilà ba tout o ba chaîne boko lobela. Tout ça la promotion quand même il y a yé makambo ça là. Et ça makasi. Tant bakangi elle brevi et long à muta sensibiliser batu c'était le choc Mike Moukadi. Et ça la yé nem da benga batu. Bakangi longa pour katanga zo benga pour dossier comme na appel ko. Association de presse en ligne du Congo. Pour dossier comme na Kojek. To ya le jour auto kende ko senga nini liberté longa bo. Pas to talaba journaliste belé. J'ai senti la force ya presse. Oh moko ya kawala ndeko ndeko na biso moko pe ya journaliste à lobby. En tout cas, to remarka ceux qui bakangi journaliste à YouTube bolobaka, mais ceux bakangi biso ya TV bo télémati. Donc ba sentir que force ya YouTube ezama kasi. To pesango pe valeur. Chikazo azo bunda pa atombole loro moko na mboko. Pourquoi pas bosalango? Un homme sage, un homme capable à talakano yé moroté. Alia kana batu. So muto sa malam photo soutenir yé. Maman amida chati mbote na yo. Amida chati kameri. Bambote ne siko zali. Na rankine na mututa. Na problème na mututa. Est-ce que maman amida salanga mabine sikani? Maman livre lembe. Kabila bambote ne siko zali maman. Et pourquoi pas à maman Denise Nyankerwa? Mon thème ya papa Félix Antoine Tshisekedi. Bambote na yope. Naza un problème na ba mama te. Naza mwana ba mama. Parce que yebisa ma beni ba mama na ba salinga pour naza na difficulté autant ba kombo la bango. Je suis pas un complexé to un mouflon to un limité ya autant ba kombo ya batu. Je peux pas le faire. Naza mutu oyo na autant ba kombo ya mutu nyonso ekoyelanga. Papa Félix Antoine Tshisekedi. Merci pour la justice et côté Namboka. Tozo mona. Doli makambu prison. Tout le monde dit oui. Quand même justice est sali. Directeur de cabinet. Tout le monde dit qu'il y a la prison. Batumsu baloba que il y a la prison ils ont réglé le problème papa bota la TV bien. Na minute batie intérimaire. Ou azo assimé intérim ya papa Vital Kamerhe étant que directeur cabinet chef de l'État. Pour nous l'accepter de justice c'est ça Moussa Mboko. Avec Pascal Moukuno, tepi, beko. La police est tika no, kuna. Mikolo, parquet, hein? Mikolo, parquet. Oh, sous cette, Bazuyo, makala. Bazuyo, makala. Bazuyo, makala. Mikolo, ils ont opération makala. Général Kassongo, coup de chapeau. Et pourquoi pas? Na levé Célestin Kanyama. Mais donc senti Moussala. Coup de chapeau. Commandant Zoul depuis Ipekin. Papa, merci pour la Moussala. Ba commandant Nyonso. Ba Carl Lewis. Papa Labiso, bienvenue. Charge Anjili. Ba papa Labiso, Bambote Nabino. Mais papa bienvenue l'auto Senga. Toya kuluna na njili emati.
mikolo comme son boule beti place bokanga na bandako parce qu'il faut boyokango mais loko nazo sepela tango bango bazo mataka bino pe ba stratégie zo baksama jourana na yoki bokangi 45 petits de ce qui veut dire au batikala ba batami déjà faut la encourager tous à la courage et ça la biso bien dossier ya Evelyne Kamo Lopé Evelyne Likunda avec notre frère aussi hein, pour Azakara ndekona biso fâché Kalombo mais c'est fâché félicitations pour yo mo mikangisi wa moi maele félicitations vraiment papa osali mabe ngaye osali mabe batu bavandi babite pona personnalité ya la fille ezala ebe bate pona zemi o ekomi pa mwana mwasi wala mwana ana tanga okola azala détruite eko babi no ba yebisa ba solola na yo mais c'est que nous toni okeko mi funda et puis tala procès okela leto mi fundi ko violer wa mtali boso sala ngwe fâché Kalombo ça va bande ko théâtre boyina na bino ngate pona fan na bino makasi même ya mo fâché pour so fâché ça théâtre le no talaka surtout pièce no ya ce qui ya ange ce qui zara ce qui ange ou démon ce qui a papa ou ange dans la main ba omi lobeli lo yobo donc balo et loko pesa biso ya ko sali donc fâché Kalombo bon séjour na prison Makala félicitations ndeko nanga Evelyne Likunda courage moi na okola bien moi na oboko ma bien na sepelaka na elo mo pasteur Tom Saloba na mituna ka orphelin ya tanga ndenge nini yeko tata te mama te ya skilisi kelasi kino azwi diplôme bambala mingi nga moko na mituna ka bisika ozwanga pona koma oyo okomisinga lelo témoignage na ngana motema soki bato va yebite atabangelou na likolo batatola oyaya soki yote masi yandenga yo esina kufa kala Evelyne mwana obokola mwana obota mapa okola biso to kufela ba papa to koli mais papa n'a pas zanae papa pas aux la droit mona mwana hein beaucoup on a rankinité tellement ma cambiza justice après justice la famille continue facha zaka papa mwana mais acte facho salaki o salaki nde mabe oza papa mwana na boyite na longoli au grade nota mosale mabe ozo mérité oza la pini par rapport à ba acte na yo Bible lobini Jésus lobi nzembo oyo ekoyema malisusu na Israël te que papa na biso baliama ngai alebana ba ke yoka minu ngai banda lele komi oliema ngai no yomoko ko yoka minu ngai omande ko oliema ngai o kaisi ke mwana na omona minu ngai o kosi au nom de Jésus na telemeliango o shandaria baba na telemeliango ko na telemeliango na kombo na Yesu. Et aussi mbate, moi nana okola, moi nana zala un grand homme dans ce pays, moi nana otombo la ba valeur ya mibali, to bana basi na Congo, pour non na botamite, mais so zala moi si valeur ya mibali etomba, mais so zala moi si valeur ya basi etomba, mais so zala mibali valeur ya mibali otombo ma. Pour aza bénédiction, Bible lobi moi na nyonso za bénédiction. Fâché Kalombo, marié. Son abo sente même pas 5 mois. Makambo sala yango. Bon moi sinon na poto. Moi sinon na poto. Na pesi Gérard Rigen. Mbote na esi kozali. Babi yende muta gérer au bord de la rivière. Yende muta gérer kango. Gérard Rivière so komi kan au bord de la rivière. Dans so komi na Njili au kitika kana na quartier 1 olobi na olukami tuko ekendaka Sekomaf. So komi na Sekomaf, olobi na zo luka espace au bord de la rivière. Eza pembe na mai. Na bino mo bomoni nde manji les oleka tala mai ki toko nzamba pesa biso.
makambo esala makana Congo. Congo eza goût. Non ya nanga poto. Mais non beta 2 semaines après na zongi. Angola bozela non ya confirmé si là. Non beta 2 semaines na zongi. En tout cas, makambo ya Eveline totia no stop pe wana. Totia stop wana. Siko na yeli bino bato bozwa misala ya ko interpretaka banzembo ya bato bote kona YouTube. Ndeko Kasongo soki Emmanuel Kasongo. Ndeko banga nzambe ko okota li felo nga mutu na yebisi yo okota li felo. Nzembo yembeza ya Matu Samuel, nzembo yembeza ya Mama Shabani, nzembo yembeza ya Denis Ngonde, nzembo yembeza ya ba frère belé o ba kota ba retraite ba sambela Bible ba benga ba ezako Bible ke ba benga ngo œuvre d'esprit. Œuvre d'esprit avoir interprétant au tiango tote quand on a plateforme moko fo senga mukolo nango yo senga te oyemba ko tie na YouTube o teki ozwa ba vie o kanga pe misondire muto sambela lukuta. Je donne la Bible raison place à la Bible. Je vis l'ange de lumière, l'ange de ténèbres s'est déguisé en l'ange de lumière, c'est toi. On s'est déguisé tout à fait. Oh, on s'est déguisé, comme un esprit quoi interpréter à Banzemba Batou. D'abord, comme on s'est déguisé, on a l'ange de ténèbres, on s'est déguisé dans l'ange de lumière. Pour bon ça la nine, bon banda ko ça la nine, bon interpréter Banzemba Batou, bon kangaba misu. Yo la matam meso mine ne point nini. O te kabanzembo na YouTube. O kangisa ngate la zoe biso. Yo kasi na obanga yo. O elota. O ali kamute. Mwana na zaye na ba polo. Tia manola ta ba polo na ba biloko ali boso wando poster. Siko mi collègue ko ba photo na ba réseaux sociaux ya na ba chemise bien, pantalon bien. Nyoso na mi yibi. Bo yiba banzemba bato puis bo kanga pe misu. Ba voleur. Bo kota li felo na ki mutea mabe wana. Ki ndoki ane ko kota bino li felo. Boko kota na ngoli felo. A mo kanda soge ye, babe on kanda molimo, eza kanda molimo ndesque mati. Papa le molo ta va kufa bi eza su ta ko lela lela te. E komi to la te kanda e santu sko na minute na la ti kanda e santu. Bino mandeko bo soka musala yo sala ka be mission, bo finga ka ba pasteur na YouTube en tout cas ngala bino to yo kanate. To yo kanate. Bengala bino to yo kanate. Bonjour ba vie, bonjour ba mbongo ba to tinde la bino, bon comme bonjour comme on vivre bien mais musala mino, au moins pasteur Marcelo, pasteur Marcelo occultiste, pasteur Marcelo, les bandales les défenseurs à tous les pasteurs au ngala, yebe o bato, ba sala l'église na Congo o ba carnet na bango za no ma beti na obanda sko ko teleme la bino. O sali o fingi ngabela leki na fingi yo. Na o fingo sko kati na Yesu. Kati na nkolo na zongi so na nzela. Bon, tu as sauvé ma âme. Bon, sauvé ma âme, on va bon na bembeni. Na venu no mo sambela, na venu mo vanda o te ya mutu ta bongo la mutema. O ya o te na bana poto. Po ani ba pesa yo di mebele, mu yibi. Na quartier na bino vanda, ezata mutu mota yebi ko za pasteur. Mo ya ka o te ya bana poto, po ani ka YouTube. Donc l'équipe, pasteur Marcelo, à sa première occultiste en Afrique, 7e examen Moïse. Et ça vit na bino? Est-ce que ça vit na bino? Je crois que occultiste, c'est sa vie. Na lobele Mukuna, c'est parce que Mukuna a mélangé politique na église. Et c'est matin. Baye pa Jésus babi, oyo mongo ya elongia nani. Toto fout en pas que pas un zambe, toto sani abi donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, pesa oza par ensemble. Lorsque tu prêches ban ensemble. Kokota mama politique, Jésus a tika la et puis bino ba pasteur na bo maka so te que Barabas za muyibi. Ne Bible ba ebisi bino. Barabas za muyibi. Ba ebisi que Barabas na Bible ça la muyibi. Non mais no pesa bino ce que ba leçon biblique siko. Basi bino que Barabas ça muyibi. En tout cas ba ndobola na siliki na kanda makasi. Papa na ngadi voiture la siliki déjà. Mambo la lo se planter des okendela. Oh Barabas ça muyibi. Basi bino que Barabas ça muyibi. Barabas fille révolutionnaire. Assez n'a pas ça que ba ça la maltraité par les empires romains. Rola Barabas ça ya voilà. Mais bino le lobo bimisa Barabas muyibi.
On a moyibi te hasard révolutionnaire. Et ça les lopes ne papa la biso Félix Antoine Tshisekedi as président. Tout ça mon a que hasard opposant moko o azo tiens moi pandi li collège nani ndeko na biso nani Martin Fayulu. Siko les lo to benga Martin Fayulu moyibi. Non! Mais non! Ce n'est pas normal. Et ça normal ta? Jamais qu'on finit à Martin Fayulu. Jamais qu'on finit à Félix Antoine Tshisekedi. Et ben on me baba congolais. Hein? Bon ben intérêt peuple congolais. Et alors quand le président Kabila Zalaka, président de la République, n'en pas long à opposant à Makassi Zalana. Et Zalaka c'est mon bemba long comme papa na biso Etienne Tshisekedi paix à son âme. Autrement dit héros national. Oh là là, bandeko, totika makambo, toza na ennemi moko atelemeli biso za Covid-19. Luttons pour Covid-19 et longwa. To s'occuper non na ba pasteur te. Na lobby déjà bandal lelo. Bandal lelo. Boye ba ke bila telemi. Na Monica ko sale monsieur fingi serviteur de Dieu. O kange mutu akisi. Ngala sa esko émission saka yo poko takanda kwa ngangala boyebani ndoki ka mutamona ndokiti oh boni boui ke et puis bon landela bato ba finga ba serviteur de Dieu belé bazala appela ba papa spirituel te sinon sa émission na tangi kombo pe ya mutu te mais boyeba bon kalate na misana bango bino wel na pesi mbote esiko zali bande ko nganya so bolinganga na pesi bino mbote na linga subu na za su na esengote siko to ke na bino na liru Christel lui ndila mbote na yo mbote ne siko zali ah ce n'est pas normal Trifan tout samba na blebini mbote na bino yango Big Sis ba matondo bambote no yango ndeko nanga Enoch yo pe mbote na yo ah Papa Kambale mbote na yo au bord de la rivière Colonel Moya bien ya respect bato sakaye wana papa moko ozo samamba mineni tika to respecter to mon sama na bien to respecter papa mono na yo kaite ke ayibi mbongo azate nana obimat kanga abake ayiba mbongo bobimat Bobi ma to tiens bino ba caméra bo prouvangu. Et puis elon na lina lobela lisusu yango. Bino bo komi osabe mission pour salir Amida Chati. Eza vu na ye. Ce que non mais tout na Amida Chati sali bino pe nini. Bo komi Amida. Et c'est là est-ce que so kutu eza vu na ye et talibino te. Abala a divorcé et talibinoté, c'est sa vie. Oh, Nini. Yon a ba famille bino bo balarate, ce qu'on a bon moni. Tema bino bo balarate, ba sente la rabino bana et comme ce que so Amida, bazo balana bango e moi la bato za la chance na ye. Allez, kay bokende pa maman la bokende na ngiringiriti. Bokende selemba out. Bokende njil brasserie. Bokimbanté boke soute. Boke lukape mabala ba kondite. Bino bomo sakani bo finga kanga ba Amida obala na yi. Mais félicitations aux femmes de valeur. Maman Amida Chati charge à ba maman. Oh. Asa la ONG, asa bolam, bokolobela bolam nete. Angai Lambert Mende. Papa Lambert Mende bambote le sikoza. Et le bilan de rebelle il est papa Félix porte-parole la yo azo défendre yo te na bamola mon sala pour na nini tala papa le même menela ba défendre papa Joseph ah zambe e beta misalo e bongela batu netinga so pesa porte-parole là kokate mettez le mot papa Lambert non la police congolaise a fait du bon boulot voilà un papa. Biso na bande otozo silika ah papa Lambert te lo ko les raté kaba makambo tabilo bo bi aga te papa Lambert mende bambotelo ya kwala umela tu incarnais bien ton rôle
O sati muta koti pa na rôle ni nazana pour na défendre. O isa gouvernement, il défendait ça. Pasteur Doudou Kionga, pasteur Kingotolo, bambote na yo. Dieu va tout nzamba image mbote na yo. Bande to comme presque na suka ya émission na biso. To comme na suka ya émission na biso. Numéro na biso ya ngana les affiché. Bobenga bosa ba critique. Beaucoup mis à personne na lobby bien. Bo continuer ko s'abonner. Na promettre bino bagag na bino zo banda déjà. Donc lelo déjà après émission oyo bozwa gag na bino. Et que vous allez jamais déçu. Vous avez vraiment jamais déçu. Papa Kambale, merci pour l'espace, merci pour la grâce au PC parce que mon gérant, il a chomba naie. Gérant Rigan que au moins ceux qui baillent, c'est que là bas espace bas CP là. T'as l'espace moi qui toko. Pembe na mai. Ah gaye. Basala. En tout cas, merci Nabino vraiment. To comme au comme presque na sukaya émission na biso. En tout cas, na yebiti. Na yebi ke na beti mutu liba koute na lobi vérité. Mais après na bato ba sepela na vérité te. Parce que les mal les que mutu sepela na vérité te et comme senga na senge pardon. Non senga na pardon te. M'en fous. Bo finga susu. Ngana mona ka bo fingi na yelo. Soko finga na problème ezate. Na kangisa te. Emi bala solo ba beta na makofi ba kenda na justice te. Kwa bika mu bali. A moisi. Aibo sale mission. A makasi. Ale kasa ela mission a finganga. Ngana you. En tout cas, merci. Tomonani, à la prochaine. Merci Coco Hélène Kilombo depuis Angola, Jésus Juliana depuis Angola, Piqué Napi Grâce depuis Angola, famille Kilombo, Mambote Labino, Maman Nanga Rose Kilombo, Yayo Yangwana, Jacques Zimbazi Makongi, Yayo Yangwana, et pourquoi pas Narifus Mboula. Moi et vous, ou vous et moi, on s'est dit bye, à la prochaine.